il y a un problème spirituel où il faut banda d'abord na musisa. Nakata musisa, il faut d'abord qu'on répare dans Zambie. Mboka où il faut tout réparer dans Zambie. Parce que tikala ko ba même na vie à mutu, repentance quand repentance c'est changera makambuti. Après repentance, il faut réparation. Après réparation, il faut délivrance. Nakoyebi solo la prophète que Kabila musala lingaka sala na Kongo ici la kité. Musala Kabila na Kongo ici la kité. Nakoyebi solo la prophète que Kabila musala lingaka sala na Kongo ici la kité. Musala Kabila na Kongo ici la kité. Donc nzambe tanga boaka ka mutu. Toi longoli mutu lokwa pesa ki. Na batu nyonso ba olande na sima na suite wana nyonso. Ba okota suna onction nzamba ko pesa mutu mususu te. Il n'y a pas très longtemps, après investiture, il y a eu une prière. Oh, il s'agit de prière. Même président il a regretté abîmer bateau soleil na basalita. Prière papa président tangi prière na papier. Président ko ko bondela te. Il y a za président de la République. Makambo etali spiritualité ya mboka yete. Balinga ki baluka mosala nzambe moko o bango moko ba pesi confiance ba tie wana abondela. Eza eloko bango basala te. Président tangi prière na ya sengeli ba nyonso ba pardon ba nyonso ba ku facilisi ba pesi pasteur muku na micro. Pasteur muku na azobi sa président umela. Yozo bi sa président umela pasteur muku na Kabila ba wuti ko ine apona makamba umela. Manda soke silitika mutu mususu ya même yepa azui aye badana mutu ne soki mande silipa na kotika soki pouvoir ko kende wapi e kende mutu mususu pa zwa kamba mboka etambola kabongo. Face bazongi la nzambe te et que ba yeka ko bondi la nzambe po bana besoin quelque chose mais ba mabike ko na bango na basa mbeto ezali ba magie na bango na basa mbeto ezali biloko na bango mabe basala na basa mbeto ezali ba chaînette na bango ba ko molata mikolo bazui médaille ya chaînette ba bombi na kati ya poche veste ka chaînette emona na koto médaille na ngwa kindoki atina kati ya poche veste omona mikolo biloko ba ko molata siko biloko wana ezali après boya wote ke bondi la pona mboka wana boka nzambe ba ko mikoko na bino non eka zo kufa mais faut que lukaye au moins neti pasteur Walesa sali ba démarche na ya lobika sali ba démarche aluki azuité aluki nga okuta na président a monité à la salle on a télévision mais ala ka kanzela moko mabe fallait pas y les kaka na télévision pourquoi parce que tikala boye baké lorsque on sa prophétie pas mutu moko za élevé na simana ye tout autour na yeza na batu au moins roi Hérode prophétie Jean-Baptiste c'est pile ça qui abanga ki na yebi que Jean-Baptiste na nzambe mais femme on a dit fait que c'est pile ça qui était akeko se préparer aboma Jean-Baptiste. C'est pour dire que yoko pesa mutu musu prophétie na simana ya zana bato belé yemo ka moni on mabete mais ezana bato lokola za nom élevé zana bato ba beti la ke maboko ba après ocha mutu pona ye ba sepel na ngote bako boma yo sa kutu ya pesa permission ba bomi yo. Merci. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Comment on va pas déformer en interne, ça va te bela pour voir. C'est toi. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Moi la pondo. Parce que on a aussi mais si on me met à pondo, moi la pondo. Imia. Papa ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo. Kama linazo api bambo na ngapie. Ya on a préféré na ça na ngafio. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité, dans vos maisons, dans des métros, certainement partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est les nôtres. Mesdames, messieurs, nous soulignons que nous avons comme sponsor officiel Yadjani Sita, Ntsongan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Irlande que je salue. Merci également à tous les partenaires qui ont toujours soutenu cette émission, de loin comme de près. Nous avons JL Lukombo de Genève, Claudine Bossaou de Genève. Infiniment merci à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires Chouchou Natati, la malheureuse congolaise à ne pas oublier. Merci à Taboufa tout top modèle. Merci infiniment Nabatutu Oyo Bozarana habitude yako soutenir biso yako benga biso matin, midi, soir, surtout na apport Bozaranango vis-à-vis à Nouvelle Tendance Télévision. Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous allons recevoir un serviteur de Dieu avec qui nous aurons à parler en long et en large en ce qui concerne la
la prophétie et aussi on essaiera de toucher certains points par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays parce que la République démocratique du Congo nous appartient et nous avons intérêt à protéger cette nation. Pour la unième fois sur ce plateau, le prophète Marcus, donc que nous allons recevoir, et puis Tomeka Osola, moi kala quand même, tu es moi kala, mais tout rotobite tout zongisa les sous Tomeka Osola. Prophète Marcus, bonjour. Bonjour, bonjour bande konso Olanda biso, bonjour partout vous nous suivez. Nzambe alola pambola bino na tongo na midi na butu ya lelo na l'air beaucoup Olanda émission oyo rien qui est la vérité, oyo beaucoup découvrir beaucoup de choses. Nzambe alola pambola bino. Prophète Marcus, en fait, du coup, tout qui est maman qu'on a la version de vitesse. Alors, Lelo, par rapport, il y a une mission, parce que depuis un certain temps, vous êtes parmi le serviteur de Dieu qui dénonce le plan du diable par rapport, il y a Maramtuzu le Kanakatia Mboka, Nakatia famille, Nakatia Namile à chrétien surtout. Est-ce que jusque-là, vous vous dites quoi? Enfin satisfait par rapport à la mission ou bien jusque-là, nous, au communes Sikopena, mission Zamapesa Kyonante? Non, mission mission la moko, mais dans la mission il y a d'autres parties où il faut qu'on respecte, qu'on obéir et puis il y a d'autres choses où il y a kanakati mission. Il y a d'autres choses qu'on révélé pendant qu'on a la mission na yo fait ça pour que mais na quantité qui aux la satisfait les lots, parce que Bible les ba na 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc aujourd'hui, les gens sont irréligieux. Déjà, à niveau de Kinde Oyo, ça t'a côté ici, faux pasteur, faux pratique, faux évangile, bilo ko ananyoso. Tous en ont satisfait les lotés, mais tous combattront quand même ban en Zambie, comme déjà comprendre d'autres choses. Les lois sont difficiles. Oui, ça sous mutuke non église on a les gordes de bimagaya déjà comprendre. Omoni le comme difficile bisa sumu tote basokola biso makolo ezalaki bapakola biso ba wilo moni soko ngana mo loboko na Nzambe mutu aya lobaka azalaki ayebaki na ite mais na mo musalo to sali ya kotalisa bana na Nzambe c'est les faux pratiques l'église lelo oyo bana na Nzambe ba comprendre que okoki l'église te ba obligé ola ta rouge donc des choses qui na magie bana na Nzambe ba comprendre déjà. Enfin, Bananzambe va comprendre déjà par rapport à Nyon surtout au Msala Bozo Sala. Alors, tous moi, en parlant de la prophétie, en fait, parce que il y a tout traversé virage, il y a souka par rapport à la prophétie, parce que dans notre pays, depuis un certain temps, il y a je ne sais pas ce que tu as une concurrence, une guerre sur la prophétie. De temps à autre, Kotoyo. Pasteur Kingani a prophétisé pour mon Mboka, le chef de l'État. On est allé qui évangéliste Walesa. D'ailleurs, on a prophétisé qui, de l'autre côté, Tomoni, après un temps, Roger Baka, qui prophétise sur la mort, annonçant la mort de pasteur Moïse Mbiye, et pas très longtemps encore, il annonce encore la mort. Il y a Alpha Lukaou, nous avons suivi la prophétie, comme contrer sa dure prophétie, on a annoncé Péliwa à Roger Baka. Alors, tout ce qui se passe tout autour de la prophétie, en fait. Yo réaction dans les alignes parce que ça peut mon quoi ba prophète. Bon, na kanti ke bande kon so ba Olanda biso. Au moniteur ba émission zo sala na niveau ya YouTube. Tant ba to ba otala ba émission, ba otala ba prophétie, ba otala tout ce qui se passe là. Ba ton so ba otala biso to l'équipe on a maïlité. C'est pour dire que tous en a ba sali Nzambo ba landa ba émission, tous en a d'autres personnes au pe bazana ba religion mususu, au pe bazo maîtriser par rapport bazo maîtriser marambebele sur la prophétie. C'est pour dire que terrain on est à terrain moko boy oyo et memi batebele na katia ba erreur terrain à prophétie obi gelelo prophétie et anticiper beaucoup de choses na katia église oyo et memi bana Nzambe belé na katia ko bunga ba prophétie ozomona oyo parce que na katia prophétie toza d'abord na don ya prophétie toza na ministère prophétique où ils allaient ministère établi na kati ya église mais na kati ya don ya prophétie c'est là où nous trouvons beaucoup des aventures na kati ya don ya prophétie donc pasteur ana don ya prophétie apôtre ana don ya prophétie évangéliste ana don ya prophétie maintenant s'il faut donner appeler sa prophétie on a appelé sa prophétie ka po appeler ça et pourtant lorsque prophétie appeler ça maramabe ils ont ba cause ya makasi na kati ya vie ya batu tozoya komona premièrement na bible que na kati ya don ya prophétie tokuti ka Nzambe tazo révéler batu tokuti pe l'esprit ya Python. Acte des apôtres chapitre 16 verset 16 tozokuta kuna esprit ya Python femme moko azolo ba Paul na Silas baza ya Nzambe bolanda bango et pourtant cette femme yemoko azalaki na esprit ya Python donc Paul a comprendre que azo prophétiser oui mais azo prophétiser pour intérêt na yi azo sala bango po batu bakanisa ke yepe lokola lobi malamu ba Paul c'est que yepa za na Nzambe batu balanda ye po yazwa ba intérêt na ye gain na ye et pourtant azalaki na esprit ya Python c'est pour dire que un sorcier a prophétiser
ndoki akopesa prophétie mais surtout longwe wana tozwa komona ke na kati ya prophétie esprit de Dieu mutezo pesa prophétie mais ce que soki nzamba pesi prophétie Bible ezoloba boko reconnaître prophétie wana ezala ki vrai lorsque kokisami donc ce que kokisami te c'est pour dire que Dieu n'a pas dit parce que muto akopesa prophétie na sentiment pour batala ye aye bon lelo na moni na mboka salami boito na moni tela okufa et ko pesa mana sentiment mais so nzambe te muto pesa ki prophétie wana ekokisama te ça c'est de 1 donc to moni déjà femme wana na acte 16 azo pesa prophétie moko boye o ezala ki bien mais donné par le diable conduit par un esprit diabolique to comment on appelle isusu na mukanda ya Marc chapitre 6 kuna pe tozokuta bible zo betela biso lisolo ya ndeko moko oyo wapi Jean-Baptiste. Donc l'école de Jean-Baptiste, ça j'ai toujours dit et j'ai toujours parlé des écoles sur la prophétie. École yaba Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas opé sa prophétie mais Jean-Baptiste azoloba na roi Hérode boye yo ozu mwasi ya frère na yo et pekisami face à face boye femme wana Hérodias tanga yoki ke Jean-Baptiste a telemeli libala na ye et c'est pelisa qui était akeko préparer mwana na ye et Bible zoloba qu'il arriva que roi a organisé festin moko et nakati ya festivité wana batu bayaki ebele nakati ya fête wana roi femme wana a préparé mwana na ya bina donc lorsque mwana na bandi ko bina allez directement roi tuni mwana wana na pesa yo nini lelo avec serment j'ai dit même ndamba bokonzi na ngandengo bini na pesa yo or maman na muta préparer ki ake tuna maman na maman na senga nini maman na bi senga mutu ya Jean-Baptiste o mona koma Jean-Baptiste akufa likolo ba prophétie parce que Jean-Baptiste akutaki bango te akangi bango hôtel te Jean-Baptiste azwaki nde révélation que akomi kozwa mwasi ya batu akepe sa prophétie donc lorsque prophétie zo pesama il faut même les prophètes ayeba na kopesa ngo lolenge nini surtout neti likambo o uti koloba awa o bon na lobelango parce que les pasteurs n'a pas trop de problèmes pasteur wale ça lorsque apesi prophétie na yi que non amoni président kokufa eza prophétie ya mabete mais ekoke ko lekande na médiaté et puis il fallait qu'on décortique ngo koyeba est-ce que la mort physique ou bien la mort il y a vision ya président pour que vous allez non président ko banda na vision moko bien mais vision on est ko kufa et comment na sukati oui parce que fallait qu'on lande la ko décortiquer entrer dans les détails fallait entrer dans les détails to ko condamner ka mbala moko te ne ba no so ba condamner ki ayelelo yekuta bandi sima na biso non l'onction ne dépend pas de l'âge et soit qui mona muke par rapport à Pierre l'onction ne dépend pas de l'âge ozomona déjà à partir de là tout le monde dit déjà que il fallait d'abord que Luka Koyeba yemo na président aza chrétien aza église nini église wana eza na quel côté na quelle école des prophètes parce que église à président 100% la parole de Dieu place président Sambilaka parce que au monde na kata mboka tozana ba protestant tozana ba bouddhiste tozana ba pentecôtiste tout ce monde là neti cardinal le loyo qui pesa cardinal o ba chesi ka wana ko moni nani o pese prophétie voilà au monde nga ozwango donc ozomona aza mona na nzambe a accepter Christ mais so pese prophétie au monde nga ozwango donc c'est pour dire que prophétie eza eloko tango zo pesa ngo foye ba d'abord muto zo pesa za na école nini aza na église nini azana na auti wapi donc il faut yeba d'abord école ya mutozo pe sa prophétie oyeba pe religion na ye oyeba comment est-ce que ya zo sala donc alors lorsque le wana zo salama il faut yeba ce qui prophétie pe sa mina sentiment au moni Jean-Baptiste a pesi prophétie mayeba kite que cette femme elle est allée se préparer écouta mutu na ye eza même école ya ba prophète lokola ba Miché ba bengi aya koloba soki roi okende bitumba soko longa to akozwa akufa ya yembala moko roi na moni okufa liboso kuta kosi abina moni bokende bokolonga roi yebisi Michel oba vérité Michel bandi na moni bokufi na moni Israël panzanyo ne Michel bakangi mbala mona kasho et pourtant tokokuta ka na kati ya Bible le prophète lokola ba Nathan na 2 Samuel chapitre 12 nzamba yebisa David azokufa azui mwasi abatu mais Nathan ya lobiango na cadre réalisé abakisi sagesse va sa prophétie. C'est-à-dire il faudra aussi qu'il y ait aussi sagesse morboye tout autour il y a prophétie pour doit avoir papa yo to bondela boye nzamba la kisinga ke mwasi mobo abota kati to bondela mwasi wana bota kati to ke prière na kati ko bota na yete to landeli boye na prophétie nzamba lobi no ko bota na yete za mama na ye ndi mutakanga mabota na ye papa na kati ya famille ya batu yo pesi prophétie mba moko sœur na mona ko bota no te za mama na bino obomi libala batu. Alors prophète Marquis vous êtes d'accord par rapport à la prophétie surtout notre le bela awa ou bien aux jusque là aux soulever juste le point il y a problème il y a communication façon il y a communiquer communication ba prophétie za mabe papa lorsque yo ya na télévision au sakola liwa ya frère na yo eza pour ça la nini pour sauver pour ça la nini
lorsque vous faites ça à la télévision. Parce que si vous êtes en moni liwana yo, si vous êtes en bengo yambite na otinde le message est quand matin. Non, ça le message pinza. Je me rappelle d'abord prophète Marcus, je crois que nous allons aussi insérer image à Jordan pense aussi c'est possible ou insérer cette image à réaction à maman Laure Mbongo qui a réagi c'est par rapport aussi à Marambo. C'est-à-dire pour dire que au maman Laure Mbongo ya lobi nae habitant ozoko annoncer pour ozolo que nos professeurs va connaître que muliwa ya muninga boy. Est-ce que ozana numéro de téléphone a été ozana moyen ko kende kokuta na été pour na koyebisa ye ndenge nini bosolo linanza mais faut les kaka peut-être na voix ya média. D'abord les prophètes c'est un intercesseur. Un prophète, c'est un intercesseur. Dieu ne révèle pas seulement au prophète pour que le prophète a prophétisé, non. Dieu révèle aussi au prophète pour que le prophète a foukama. La chose qui va faire que Nzambe a bandako révéler na prophète un message, c'est lorsque Dieu voit l'amour des âmes na kati ya prophète. C'est pour dire que le prophète est prêt à aller intercéder pour les gens. C'est pour dire que Nzamba o bandako la kiso makampaska yebi ke soko yo yebi ke alende la na problème. Tu vas intercéder pour lui. Le prophète n'est pas là seulement pour aller annoncer, couper sa prophétie dans la télévision, non. Azawana pe pour na ko prophétiser. Pour intercéder. Parce que lorsque malheur est c'est le prophète qui va intercéder. Seigneur, malheur est commandé. C'est pour dire que Nzambe d'abord alingaliwa basumu kite. Ote na mona ki po masumu na ye leki ya nzamba bisinga na bisaye kazo kufa mais faut que lukaye au moni neti pasteur wale ça sali ba démarche na ya lobika sali ba démarche a luki azuité a luki nga okuta na président a monité à la salle on a télévision mais ala ka kanzela moko mabe fallait pas ile kaka na télévision. Pourquoi? Parce que tikala ko yebake lorsque vous avez sa prophétie, pas mutumo kaza élevé. Na simanaye tout autour na yeza na batu. Au moni roi Hérode, prophétie Jean-Baptiste c'est pelisa qui abanga ki na yebi que Jean-Baptiste ananzami. Mais femme on a dit fait que c'est pelisa qui était akeko se préparer. Aboma Jean-Baptiste. C'est pour dire que yoko pesa mutumu sous prophétie na simanaye azana batu belé. Yemo ka moni on mabete mais ezana batu lokola za no élevé ezana batu ba bete la ke maboko ba après ocha mutupu na yi. Ba sepel na ngote bako bomayo. Bako bomayo sans kutu ya pesa permission. Babomio. Merci. Ce qui considéré ce qui pasteur moko aleki na TV et ils ont engagé ba pasteur nyonso alors peut que no kala to ko kufa so bokomo bimisa même na ba kiso azana kiso nzamba lobaki mais la télévision na ebité nzamba ça ne sert à rien yaya nous venons à la télé non pas pour nous faire biloko ana. Nous venons à la télé pour prêcher Jésus, pour proclamer Jésus. Ce que dans la situation, il y a contradiction, na frère, na sœur, na yo. Moi, je préfère et les na coulisses, lukande konayo, selon na yo. Ce qui a passé on zelate, azana ba proche collaborateur, selon na bango. Et ça m'a même batomo qui le linge sale, c'est lave en famille. En famille. Et ça m'a même batomo qui le linge sale, c'est lave en famille. En famille. Ce qui mutuana a koufi, okoboko lele bana te, zalata na mawa. Parce que mabe oyazo sala tamsu yope au sala kangope, tamsu sope au sala ngo à 100% TM soit à 50% pour les sumu pe ya mukene ya munene ezala ngo te. Prophète Marcus, je crois que la République démocratique du Congo traverse un moment très très difficile parce qu'il y a la reconstruction à peine, il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire les choses. Alors de temps à autre, Batoiseau se plaindre moi un peu trop. Sur base, il y a manière, il y a qu'on communiquer avec le prophète. Au Lamuka, un bon matin, il y a un prophète qui vient, voilà, Dieu a dit, bah prophétie surtout au Kokufa, au Kozwambongo, Kutu Basengi, tout ça là, tout ça là, boy. Awa. Quelques jours passés, il y a eu disparition, il y a quelques patriotes par rapport à crash au Salama en Tenov, au 72. Et prophète ce qui concerne le pays, apparemment, prophète il passe plus le temps tout en réduisant Dieu et à sa puissance. Est-ce que Nzambe a reconnaître Kongote pour que Nzambe peut-être alobela tabatu nanzela ba prophète? Je pense que na o etali Congo na lobaye boy. Tant on a pesaki message prophétie oyo ezalaki kopé sa résultat ya élection au tozana ngolelo. Tant on ba bengi ngai pona kolobake no prophétie ko kisami pouvoir que no position de na sakolaki. Na bakisa pona kolobake tozui kimiate. Répondre no yete, c'est pas parce que pouvoir que no position de makambe changer té. Na bisaki bandeko ke fo ba pasteur ba bondela. Première année oyo makile go sopana makasi. Ba crash o salami wana to lobela kiango première année to lobela kiango
ba crash to lobela ki on na ba prophétie pe na ba émission belé mais problème est que ezana ba makamusu soki nzamba révéler bo bondeli bo condamner yango ko ki pété koloba que nzamba exaucé biso qu'il fallait Kabila kende c'est ce que tout le monde dit au peuple les oloba mais na ko biso le la prophète que Kabila musala lingaka sala na Congo isila kité musala Kabila na Congo isila kité omoni nzambe tanga boki Saoul abwaki Saoul na armée ya Saoul mobimba abwaki Saoul na batu ya Saoul nyonso par preuve mukolo prophète Samuel azokota et pas ba David poacha David mafuta akutaki David ite akutaki grand frère ya David Eliab tanga linga chai mafuta nzamba lobi yete yesi na bwakai nzamba bwakaki Eliab wapi parce que surtout luki na Bible lisumu Eliab ezati nzamba lobaki indirectement yete yesi na bwaki parce que nzamba bwakaki Saoul po Eliab azalaki soda ya Saoul donc nzambe tanga bwakaka mutu to alongoli mutu eloko apesaki na batu nyonso baolande na sima na suite wana nyonso bakota sous na onction nzamba akopesa mutu mususu te alors mais lelo tozo se retrouver que ndeko Kabila akei mais ndeko Fachi atikali azui pouvoir bato balobi non nenga azui pouvoir wana nzamba exaucé biso Kabila kete Sénat ezaïe ba gouverneur ezaïe Assemblée nationale ezaïe c'est pour dire que une partie à pouvoir Kabila tikali paye yango mute pe jusque là tozalo kwa na trois pouvoirs parce que ndeko fa le pena na ndimati ka échouer en élection c'est pour dire que il y a un problème là où il faut peut-être les prophètes qui donnent des prophéties à bato bakufi ba ya ba prophétiser pour na mboka pourquoi ces trois pouvoirs ezokende directement na kati ya mboka c'est un message au nzamba linga pesa. Le prophète. Le message oui. Tout à l'heure au Tuluba awa dans ce cas Tomomuke tout à l'heure au Tuluba qui et sengeli na basal na nzambe ba se concerter ba sangala ça la bloc ba samela pona mboka. Je me rappelle il y a pas très longtemps après investiture makamotango ebandi ko salama il y a une prière oh isangisa ki basal na nzambe ebele. Wana ngo babenga prière. Wana zaki prière. Wana ya prière te même président imo nanda kwa kendaka a regretter abime bato makamto soleil na bango basalita. Do makambo mona ti président il est quand na. Wana prière te papa président tangi prière na ye na papier. Président ko ko bondi la te. Yaza président de la République. Makambo etali spiritualité ya mboka yete. Balingaki baluka mosala nzambe moko o bango moko ba pesi confiance ba tie wana abondi la. Eza eloko bango basalata. Président tangi prière na ya sengeli bato nyonso ba pardon bato nyonso ba ku facilisi ba pesi pasteur muku na micro. Pasteur Mukuna azobi sa président Oumela. Ah, yozobi sa président Oumela pasteur Mukuna mais Kabila ba wuti ko iné apona makamba Oumela. Manda soki silitika mutu mususu ya même yepa azui aye badana mutune ke soki mande silipa na kotika soki pouvoir ko kende wapi e kende mutu mususu pa zwa kamba mboke tambola ka bongo. Pasteur Mukuna ebisi Oumela. Ba pesi pasteur wale sa micro. Pasteur wale sa ki dit tangu président bandeko lubao na yoki posa ku yambe penza na nzoto. Donc pasteur wale sapé ayoki posa ko yamba président na nzoto. Les gens y a tourné tout autour il y a sentiment. Ezaki sentiment. Omoni pasteur wale sa akoka ko sala ne prière bien. Pasteur pe mukuna akoka pe ko bondela mais ba bondela kité. Eza lokola mbala liboso te les années passées basali prière mo na stade wana. Basali prière mo na stade wana mais prière wana basangani. Ba pesi bango mbongo na gouvernement ba kei na bato binzambi na bato ya o babelela ka kimbango azanzambe. Na donc basangani na ba pasteur nyonso et pourtant kimbango aza prophète na ba kati bato ba la kaye loko wana ozomona siko basangani na bato ba église des noirs donc bakende kobelela nzambe na stade. Je me suis posé la question, c'était quel Dieu babanda kobelela? Au moins que vous les bêtez là bon. Vous les bêtez et panza bango donc jour wana nzamba linga ton sa stade wana bakufa kuna bon. Kolo yokeli bango ma na avertir bango. Siko ya turo yo et salami pe na ndenge moko et salami na ndenge moko on n'a pas compris. Ba bengi quelques pasteurs wana ba invité ba ninga ba sali prière mais prière vraiment salamate. Même président Yemoko Nanda Koutanga Talaki il a compris que non, vraiment prière et salamité n'est pas salama. Mais Yemoko président attanga qui prière na papier oh babongi ça qui po bon moi je ne peux pas dire c'est une prière mais ils a qui déclaration moko bakoma qui déjà parce que la prière vient de l'âme. La prière vient de l'âme. Faut uta nakati ya motema. Wanezelo mo bakoma ki batali par rapport à makambo elika na mboka, président singa pardon pour na mboka, je pense c'est ça. Maintenant la prière au fala ki basala. Eza d'abord prière ko uta na repentance parce que omoni mboka o eza lié na kati ya totem. Mboka o eza na ba problème na Nzambe. Kongo uti na ko adorer Mobutu lokola Nzambe. Eza moko ba biloko ezala ke Égypte lelo eza ka sous première puissance à monter parce que pharaon mi komisa ki Nzambe nde Nzamba beta Égypte. Parce que loko wana yaki na Congo bo yembela Mobutu bo adora Mobutu. Parce que Mobutu na bundo kinyo so zala ki na
Mobutu banda kotika ba maloba lokola après moi sera la délige. Bible zoro c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Un supérieur ya mboka zoro ba kina sima na délige koya. Au moins te na sima ne pe délige ça. Au moins te na sima Mobutu délige ça. Il faut d'abord ko kende dans spiritualité ko longola ba maloba wana. De deux koya ko senga koya ko réparer na Nzambe par rapport ya ba ko binela nyoso ko yembela nyoso ba yembela ki ba komisa ki Nzambe. De trois Mobutu atikela biso léopard ba chaka na mbongo o tango muza akufi ba longoli léopard ba che lion et komi simba. Tango muza akufi ba longoli lion ba zongi léopard. Wana eza totem. Animal totem. Totem, l'animal totem wana ezali moko ya ba pacte ya mulili na Lucifer. Eza moko ba biloko o ezo détruire mboka o spirituellement. Tout ce que vous faites est simbati. Batu baya ba zuba ministère wa ote professeur terbo pesai macroéconomique à lobi ba français a keimbo ke tikalo bongati. Mususu aye. Donc toutes les personnes qui ont parlé ba français ba professeur tikala ko ba ke bazaka ka teke non incapacité sur côté monté. La spiritualité zo jouer rôle la makasi o ba politicien ba oyebati. Il faut commencer à réparer dans la spiritualité parce que mboka ezana ba problème spirituel. Totem wana zo mona l'animal totem léopard wana. Et ça la rappelle na kata ba famille nyoso ndenge to bota mais que léopard wana na mboka nyoso zala parce qu'on a Congo na biso eza léopard. Le totem là c'est l'emblème protecteur symbole d'un clan. Prophète Marcus, je pense que nous allons avancer. Alors un petit peu en arrière en fait. En parlant, il y a République démocratique du Congo. Je me rappelle pasteur Jean-Claude Mwamba que je salue en passant, qui a toujours eu le temps à sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire il a le courage à dénoncer par rapport à règne à Mobutu, Marambo Salama et tout consort. Mais de nos jours, nous avons un sérieux problème. Il y a qu'à dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les Français disent, oublions le passé, soignons le présent et le futur sera meilleur. Alors nous avons un problème du présent. Prophète Marcus, les problèmes du Congo est lié à quoi? N'animal totem n'engozoloba. Ah, wato problème, vrai problème à Congo est à niveau. La Bible dit, Job chapitre 8, verset 8. La Bible dit, Job chapitre 8. Le verset 8. La Bible dit, interroge donc les membres de la génération précédente, sois attentif à leur expérience, de leurs pères et de leurs ancêtres. En effet, nous sommes d'hier et nous ne savons rien. La Bible dit, interroge ces des générations passées. Donc, lorsque tu vois même ta vie, la vie de Messimbate, tout n'a pas de baleka avant. Nga na obota tele lorsque na famille n'angeza na ba makamoro te lié na mama robota. La maladie, est-ce que la famille n'a pas. La Bible dit interroge ces des générations passées. C'est pour dire lorsque vous regardez, leki, on peut comprendre que le Cambo est outil quelque part. Peut-être que Racine Moro Bango peut comprendre que on a kata. Les présents. Les présents, on a parlé de ça. Narenya Ndeko Kabila, tout ça, des missions prophétiques par rapport à la directive Yanzambe. Je pense que Yolanda qui mission, tout ça, qui, Nandeko Alvin, on a expliqué que non, 2018, Ndeko Kabila, on les kangote, quel que soit les katé. Je crois que Nzamba lobaki yango kokisamaki. Maintenant o etikali. Il y a un problème spirituel où il faut banda d'abord na musisa. Na kata musisa, il faut d'abord ko réparer na Nzambe. Mboka o il faut to réparer na Nzambe. Parce que tikala ko ba que même na vie ya mutu, repentance ka repentance changera makambuti. Après repentance faut réparation. Après réparation faut délivrance. C'est pour dire que au se repentir na longola bazemi, oui, mais au longola bazemi mais esprit de mort ya makilo sopa eganga likola vina. Il faut réparer Nanzambe. Mais après réparation, il faut délivrance bas bengana esprit de mort wana. Parce que tikala ko ba ke lelo na kata mboka oyo. Tozana ba kuluna o ba ko silisa te. Tozana ba ozomo na pe ba biloko wana e yaka na ba époque. Tozana na époque moko fazer longwe komi ba criminel longwe comme ba shege longwe kuluna tanga sel netie bando sala netie sila ba ujana ba yesko mikolo ba lesbienne na ba pédo ndire ba o sala bango ya ko sala. Ozomo na sko ba van wana na kata mboka oyo ba église ezebele bato bazo bondela mais soko tali misala satan ezo matato. Le problème est d'abord les Congo eza mboka o eza vendu. Bible ezolo baboye na mokanda ya Ecclésiaste chapitre 6 verset 2 totanga parole de Dieu. Oyo kaka na commentaire to mona ki na Bible monene na maboko matika le otanga ngote mukile ya compliqué il faut otanga Bible. Ote bino boya na bino bozoya. Ecclésiaste chapitre 6 verset 2. La Bible dit Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée, c'est un mal douloureux. Dans lui, c'est quoi balobi? C'est une vanité et un mal grave. Nzamba apesi mutu bozu, apesi mutu gloire, apesi mutu biloko nyoso, mais nzamba tiki mutu maître ya ko jouir na biloko wana te. Et ça problème à Congo. Toza na ba diamant ba or nyoso batangisa ngana ba richesse au coltan, pétrole. Nzamba tika biso maître ya ko jouir na biloko wana te.
jusque là Congolais zo jouir na biloko ya yete ezana ba parents ba kufa diamant kala ko mona ngote mususu même ministère étranger même passeport à mona ngote kana mboko ya kufi même passeport à mona ngote c'est biloko nyoso ya bino moko pose wango c'est tout un problème osomona donc le Congo a un problème spirituel donc prophétie ya Congo nde yangwana nzamba pesa biso bozui tout ce que nous avons mais oyo wapite ko ko jouir na ngote. C'est un problème qui est d'abord lié à la spiritualité. Il faut commencer à réparer avec Dieu. Ceux qui ont déjà dit Mupandi, tous les gens français, ils ont gouvernement. Nazo bisayo que même gouvernement ko ko leka, bakoya ko mona que non, bangomo ba ko na suka pena batali ba lobito sali lokote. Bakoya ko se repentir que to sali pe lokote. Il faut d'abord commencer na ko bondi la nanu spirituellement, il faut d'abord une prière de réparation. O ba sala na stade de une prière de repentance, de réparation avec Dieu et puis une prière de délivrance. Donc les trois parties on a fait ça lama selon la prophétie. Selon les directives prophétiques, on a fait ça pour Namboka. Repentance, réparation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pouvoir où tu les cas, ils ont géré Sénat, ils ont géré Assemblée nationale, ils ont gouverneur Bango, même bourgmestre Bango. Mais ce qu'on a dit, ils ont pouvoir, il faut le ministère. Donc il faut repentance à ma casse que tu fais où tu n'as pas Bango. Parce que Makila, ils sont pas dans une époque à Mouzé, une époque à Kabila, une époque à Ndeko Kabila fils. Makila, on a nyonso jusque-là, il y a pas innocent. On ne peut pas construire un pays avec des cadavres dans les placards. Il y a trop de choses, il y a trop des innocents politiques il y a prison. Il y a donc makamwana nyonso ndeko fati faut ba ke faut banda na spiritualité. Bo réparer spirituellement après beaucoup tisco dans les physiques nini faut bo sala. Ce qui spirituellement réparation salamité nazo bisayo ke boko lukana ba professeur mususu ba vanda na États-Unis soki wapi boko pesa bango ba ministère boko mona ke na suka ya mandat batu ba continuer kolela. Ndeko fati c'est un chrétien. Je crois quand même lorsqu'il s'est confié par Basal Nanzam. Est-ce que problème ezana yé tout ça problème ezaya Basali Nanzam mais oyo jusque là bazo jouer rôle et renard de surface c'est pas naïf. Je pense que tant alinga s'engager abenga Basali Nanzam il faut bandana nous parler moko na ko bondela ko lukana Nzambe yemoko ko bana ko intéressé banani c'est pas parce que naza président de la République comme naza président ya batunyoso na makamba Nzambe za ma sentimate na yebi ke pasteur onazo cultiste na benga yeka kaponga na président ya batunyoso na yebi na lobite ke ba pasteur ba bondela ki ba sabo cultiste je n'ai pas dit ça mais na lobi boy le roi na président batunyoso ce qu'on fona benga batunyoso po za pasteur non il faut abandana ko bondela Nzamba révéler banani na ko intéressé na kata makambo lorsque ako intéressé batuana ba ko banana ba prière privée ou peut-être ko yeba na te jour prière ko sala ma ya nation ndenge sala makiwana wana déjà bango ba réparer ki makamsuna Nzambe liboso ya bato ko sala juste les restes. Et puis en ce moment ozomona na kati ya Israël tribu moko ya Benjamin ba yambaki mwana moko ya Israël na kati ya mboka na bango na 17h ba violer mwasi na ye. Ses frères azu mwasi na ye tanga zongi na mboka na ye a morcelé mwasi wana na 12 morceaux. Là c'est le livre des juges. A morcelé mwasi wana na 12 morceaux pour ba violer ki mwasi na ye. A bomi ya kati ya 12 morceaux a tindi ba 12 morceaux wana na kati ya Israël. Pendant que on a kati ya Israël, Bible zoloba que Israël nyonso ba luki ba yeba c'était quoi les problèmes. Pendant que Israël nyonso ba liba luka ba yeba ndeko na ye a expliquer bango lobitala na wuti ko zo mwasi nange pa baboti na ye na moni ere lekina kota na Benjamin na yebi ke Benjamin za libota ya bana Israël ba violer mwasi nanga makamba boy ko sala matin na Israël photo attaquer Benjamin. Bible zoloba ke ba bandi ba guerre. Yeba les 11 tribus et sangani contre tribu moko Benjamin. Baké premier bitumba ba longité, deuxième bitumba, troisième bitumba ba bité, photo vanda to bondela. Ba vandi ba bondela ba tuni prophète alobi bo kende boko longa, baké ba longité. Bazongi ba tuni prophète bo kende boko longa ba longité. Mais le jour ba matina montagne ba réparer na Nzambe, ba tche ba sacrifice, ba tumbi mbeka, baké bitumbo ba longi. Omoni mboka oyo. Soko tali le président Fachi. C'est un président o soko zo mona ki mutana souci mboka. Omoni kaka na moma ya lobike na kokufa po na pe ya mboka oyo ekota na est. Et ça là 3 jours avion bungi. C'est pour dire que tika la koyeba ke propos na ye na makambe salami il y a quelque chose na kati. Kaka ta ya lobike po na pe ya est na kokufa ndelo kwani salami. Mais tika la koyeba ke zelo moko ezaki préparé. Ezala ki bien préparé. Et ti alobaki pe makambo wana ke po na pe na est na kokufa. Pour dire que pesons à l'est, tika la koyeba kalobaki on pambate. Donc azalaki déjà ko yamba téléphone, o babandeki déjà ko informer, tel le moment vous a préparé, tel le moment vous a préparé. Abi OK, bato ba préparons pas de problème, mais na répondre bango. Yango moni même inauguration o babengisa ndeko kabila pa kinaki na yete parce que bato nyoso bayeba que il y a quelque chose, il y a bien été. Kurunzinza yaki na yete. Président Moussona pe babengaka yaki te moko wana yaki na retard, obligé ko tout même président Zelay. Ozomona
bato nyonso bakendaki te inauguration wana donc bayebaki déjà qu'il y a quelque chose mpepe mo abieza te mais nyonso wana toza na besoin ya paix mais sikoyo basali ya nzambe fo bazonga na kati ya prière président faut organiser une prière oyo eza na sincérité oyo kowuta pena recommandé par nzambe mboka e réparer na nzambe parce que tikala koyeba ke totem wana eza par rapport ya bible totangi awa na mokanda ecclésiaste lorsque mboka eza na totem tikala koyeba ke à partir ya totem wana ekosala ke boko bénéficier pe na bozwi na bino te parce que totem eza pacte oyo bosali na diable akokamba mboka na bino akobimisa bavant nyonso yango monaka moto akozala oloba sérieux vous savez so bapesi ka poste pas bakomi okanga ye na bacorruption akomi koyiba bosani makambo nyonso bande koloba mosusu alaka biso ya hôpital yofele ti akoma premier ministre ti alongo hôpital ata moko ofele monana te kokansaka te ke non eza sentiment to abosanaki te tanga akoma kuna akomi conduit par ba esprit oyo etambusa mboka oyo okosala eloko bien te yango moni lelo otala immeuble ya étranger otala boye ya étranger otala boye ya étranger otala donc peuple ye moko azo bénéficier te na o ezali penza bozui o nzamba apesi c'est pour dire que il faut qu'on réparer na nzambe totem au mona Égypte pharaon pas alaki na totem na ye qui était le serpent yango moni tango nzamba zo bisa Moïse bimisa peuple na nzamba zo utiliser bâton ya Moïse et comme serpent pour emela ba serpent nyonso ezalaki pouvoir ya pharaon yango zomona jour kaka Moïse azobwaka nzete na ye na se emeli ba serpent pharaon c'est le jour où Moïse a dépouillé pharaon atikala maboko pamba yango moni même temps pharaon azolanda na mer rouge ayeba kite ke so na koti na mer rouge na kozinda ya kanzaki ndenge bango baleki ngapi na koleka parce que ba magicien na ye bazalaki dépouillé wana ezalaki force ya totem yango nde salaki ke Israël na kati ya Égypte ba célébraki mariage te bazalaki na souffrance conjugale bazalaki na souffrance morale bazalaki na souffrance financière bazo travailler bazo tonga bandako o ezalaki na bénéfice ya pharaon. Soko tali bien le peuple n'a pas fonctionné pas si nous sommes pas on a bénéfice dans les années. Alors quelles sont les pistes de solution par rapport à Nyonso parce que Lelo en parlant s'il y a serviteur de Dieu je crois que le président de la République aura aussi du mal il y a qu'au répertorier quand même ceux qui sont vrais parce que autour de la domaine spirituel alors il y a toujours spiritualité mon weza likolo pour na tina ko ba nani akoki ko kambato nengeni ko procéder ceux qui na yo l'agneau malamu déjà ozo partager par ya responsabilité. C'est-à-dire ça n'a pas moko o ezali ko kene vers ba serviteur de Dieu par rapport à implication na bango ezali pe na part o ezali ko kene na bandeko bazali ko kamba mboka na biso. Alors d'après yo quelles sont les pistes de solutions o ekoki ko sala pour que mboka na biso elongwa na blocage to na sika oyo sur le plan chaotique to ali. Pour na mboka elongwa d'abord na blocage, il faut d'abord premièrement que le président de la République actuel yende mutu akolukana nous premièrement lokolo lobaki akoka ko répertorier te ba homme de Dieu baza vrai mais dans la prière ba ko répertorier bango dans la prière c'est possible aza chrétien dans la prière c'est possible ba répertorier bango et ces hommes de Dieu parce que Bible zolo ba si mon peuple sur qui simili ba tourner face contre l'Éternel ba luki nzambe nzamba zolo ba na ozongela bango mais so ezaki ba tourner ba tourner na bango contre nzambe te ba tourner face bazongela nzambe te et que ba yeka ko bondela nzambe pour bana besoin quelque chose même ba mabike ko na bango na basa mbeto ezali ba magie na bango na basa mbeto ezali biloko na bango mabe basala na basa mbeto ezali ba chaînette na bango ba komo lata mikolo bazui médaille ya chaînette ba bombi na kata ya poche à veste ka chaînette e mona na koto médaille na ngwa kindoki atina kata ya poche à veste o mona mikolo biloko ba komo lata siko biloko wana ezali après boya oteke bondela pona mboka wana boka nzambe ba komi koko na bino non ce qui va répertorier ba homme de Dieu spirituellement c'est un travail spirituel ba homme de Dieu wana ba kokende ko bondela siko nzambe et premièrement, il faut repentance, sincère salama. Deuxièmement, il faut réparation. Troisièmement, il faut prière à délivrance. Na kata délivrance, c'est là où ba signo mususu ezaka mboka na biso ba symbole mususu fo elongwa. Parce que ça ba symbole ezaki lié na pouvoir moko ya mulili o euti n'epoka Mobutu. Siko ba homme de Dieu ba koloba symbole obolongolango, symbole obolongolango, symbole obolongolango. Ba longoli ba changer ba symbole moko o ekozala significative na côté moko positive. Parce que tikala koyeba que même mutu atambola na basine. Totambola même na nzela ozomona code de la route ezana ba panneau via mutu ezaka bongo yango moni mutu kanza mundela pesi nzamba pesi mundele maela che tableau de bord au mona ke na kata tableau de bord il y a des signaux et puis la rouge jaune so moni ya rouge bi c'est un danger so jaune c'est un avertissement mboka pesi otambola ndengwana c'est pour dire qu'il y a des signaux il faut ba longola yango de trois il faut maintenant une prière de délivrance par rapport à ba maloba lokola o Mobutu azolo ba kina simananga délige koya ça sont des paroles ko sakana nango te donc Satan ayambia ngo maboko mibale na simana kasi délige yango to monata.
Merci beaucoup, prophète Marcus. Je crois que c'est la première partie. Nous allons vous reprendre très très prochainement par rapport à la partie Moussoussou Oyekoya. Alors, je crois que nous allons chuter. Un dernier message, tout vas-y occasion là. Et puis, qu'est-ce que les gens peuvent retenir quand même? Parce que vous avez parmi les prophètes qui ont toujours osé, à chaque fois qu'on les cas, qu'on soit risque, il y a qu'on dénoncer certaines choses à la télévision. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour Nalélo? Parce que c'est la première partie. On va se retrouver, je crois, d'ici 1 ou 2 jours par rapport à Nengikaka. Merci beaucoup. Loko bandeko bako retenir que premièrement, le Congo a des problèmes spirituels. Mogezan ba problème spirituel au fait à la réparer. Mais mutuna mutupe nakata libota na famille na ye azapena totem na ye. C'est pour dire que yo pe banda ko réparer na vie na ona Nzambe. Luko kene na repentance na Nzambe, luko réparer na Nzambe, otambula na Nzambe parce que même lorsque peuple de Dieu ba comme na désert Nzamba bande ko sala toujours ba miracle même na kata désert wana ba mona quand même changement. Parce que tikala ko yeba ke lelo tokolo ba ke to bimi na Égypte parce que bande ko bele ba yebika ke non bon, luko la pouvoir wana ke pouvoir msoye makambe ko changer tant pharaon a choli na mer rouge makambe changer kité. To ba koti na désert bazanga mai bazanga biloko olia. Po ba koma na kana ezalaki na kata rigolade té. Destiné à Mboka Oyo. Oui, Ezali, nous sommes dans une nation prophétique. Oh, wapi Nzamba bongisi makamba malamu liboso. Dans 3 ans awa, Congo oza Mboka Oyo batu ebele ba ko témoigner bolamu liboso to kende awa. Mais na moment oyo to traverser na turbulence à makasi. Oyo wapi na ko annoncer na bana na Nzambe nyoso ba bondela parce que makilo ko sopana makasi na kata Mboka na fin de l'année oyo. Et senga ba homme de Dieu nyoso ba olanda message oyo. Ba telemisa ba intercesseur na église na ba bondela pour na Mboka message asuka yangwana. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Ceux qui voudront entrer en contact nayo, basalandeni. Bandeko bako kotine de la biso ba question, ba réponse, to ba requête, to ba demande na bango ou en besoin de prières ou des orientations prophétiques. Plus 243 429 104 78 36. Plus 243 429 104 78 36. Merci. Merci beaucoup, prophète Marcus. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Tout le plaisir était le nôtre. Un grand merci à Leader, lui, qui était à la prise de vue. Jordan Panzou a assuré la réalisation. Merci également à tous ceux qui nous ont assistés. Judith Nombassi, Raphaël également qui vient de faire son entrée. Analyste alors je crois qu'on va le revoir aussi très très prochainement. Merci à sur tous les sponsors officiels des Nouvelles Tendances Télévision. Il y a Janice Tantonga Poutou Baramituri depuis Suisse-Irlande. Alors c'est par ici que nous mettons fin à cette émission, mesdames et messieurs. Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. Ciao.